Oh mama mama na lobe, mama dele mabondela, tolo nase, mutupe na mui, ole mbate mama, dele mabondela, isika nyonso zali. Yesu mona ndenge mes bien-aimés oso acclamer, oso pédele na kelelo, mes bien-aimés na signe de reconnaissance. Yaya ongana tozana ko kotala makambo Yesu asali ni asali. Alléluia. Est-ce que tozali awa? Toza prêt? Yo yambaye. Mais la qui s'habille sermon na yo, toza prêt. Toza prêt. Tango tozo benga. Les mamas. Oh meyo. Pala. Tango zo mata. Fidèle à ministère. Tozo acclamer ma cri des cris. Alléluia. Mololo. Alléluia. Mololo pousser des. Amen, 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 amen. Est-ce que c'est Gwezali? Ce que c'est Gwezali, Betela Yesu Mulolo. Tofandi na kombo na Yesu. Na telemi na poko ya lelo bien-aimé ya liboso. Merci. Nzambe oya permettre tengana yo to monana. Peto zala na kati année 2020. Abombi biso na kata makama. Na kata mitungisa makasi. Nzambe wana tikala ki fidèle na yo. Yende tozozongisa merci na poko ya lelo. Sokondi miango to beteli Yesu mulolo. Bien-aimé, remerciement na ngai ya mibale. Eza epa ya mama grâce à Kindombi. Mosali na Nzambe soit béni. Parce que ma chantre baza tellement ébélé na ville à Kinshasa. Mais au moins Nzamba tio na motema kombo na ngai. Pe obengi ngai otikeli nga cher na yo. Ce n'est pas quelque chose qui est facile. Yango na sena motema na nga mobimba. Elongo na église to pesi yo merci. To beteli Yesu mulolo. Beta mulolo soki ya solo. Mama grâce à pambola kayo. Na zela na yo moni ni pamboli. Betela Yesu mulolo. Soki à travers ye. Oso kutani na Yesu. Betela Jésus mulolo. Bakisa yango. Moto azana saloti siko ya sentir. Merci na ngai misato na pesi na basali la Nzambe nyonso. Je crois que quand je regarde Maman Gracia, je sais que tout autour d'ailleurs, ezana basali na Nzambe. Oyo bazana au niveau d'intercession. Oyo bazana collaborateur, ba collaboratrice na ye na protocole, na niveau nyonso na finance tout. Jésus, Misugi na onde longa ngai. Ataba munyama telemi. Na yebo ko bundela ngai. Bo mayele na Yesu kaka. Misugi na yonde mayele na nga. Zama ba telemi. Mapariza bazebele. Samala, Matele Melingai,
Est-ce que 20 ans de mariage, Yahweh Longoli la quitte sa mokozi. Azomona, azoyoka, azozela tango na yo ekoka pasala. Yeah.
Seigneur, mon tour, mon tour, mon cœur, quand ta maman a la Ginette. Attends, mon tour, là, on va quand la Ginette, il va être aux ans de l'histoire, la vie, là. Histoire, là, yo. Et comme un capé complexe, qu'on va la mise sur bateau. Les gens, mon tour, mon cœur, à mon acabisiki, et bon, maman. Aïe, bien, lobby. Na tokozo vaso nazo sokola yango nazo latisa ngo elamba ya nkembo ntango nakotia ngo likolo ya mesa nakomanda koservir bato mpe yo oza vase d'honneur yolobaki nanga nabenga yoko ya nona okolakisanga aujourd'hui je suis encore béni. Soko bengi yako na kisayo oyo kolia te oyo komela te. Ah, Jésus soit béni. Alléluia. L'Éternel combattra pour vous. Attends, mon ima comme Dieu mi sapina miso. Batela kinya mo bunda sali. Alléluia. Oya baki yaya ngana vanda kimya. Yo mo bonde okobunda bitanga. Yo na baki lisusu.
Yesu liboso yo na sima ndobi makamolongi. Ata bandoka quartier, bandoka famille, belle famille na yo bandoki baza, propre famille na yo bandoki baza, basamani po na yo okoleka molongi. Soki mokolo moko balesi yo poison, ekobongwa na vitamine na kombo na Yesu. Soki azalaki capable akolongisa Daniel, akolongisa pe yo. Beta mololo. Mama Gracia, Mama Lita, Bazana Shem. Nalikimo no banilo bamoko. Bible na ngai lobi na ngake oyo nyonso apangola kabasali na Nzambe. Azoka double portion. Soko lobi Mama Gracia Nzambe apangola yo. Yeba ke lipamboli na yo eza au centuple. Donc nalingi to pambola ye. Yena Mama Lita toloba maloba ya bien. Oyebi Mama Gracia malamu kolekanga. So alika kambe kona yazo ayebele netinga so bayibisinga na pambola bino soma ta jeta ne oyo soma ta jeta ne oyo mokile zala na sommet zala libanga oyo batono so bakotala zala li conduire batono so bakako yeka amwinda oyo kongengisa mokile na lingo pambola ye pambola ba wote soki ofandi pembeni ya fachi pambola ye. Oh, nabani pembeni ya PDG pambolela nga ye. Nalingi moto moko pambola voisin na ye, pambola voisine na yo. Toketala ye lelo ngato bonye kaka lelo. Yo.
mosusu na noboti te alingi na yebi soki nzambe akopesa bana ngai nabengaka yo japeli siede yesu nde avoka malamu yesu nde kotolo achanjaka bamatrice ebeba batrompe busha asekwisaka ata moto asakufi ngai nabengaka yo champion siede yesu nde avoka malamu yesu nde kotolo yaya tomesana kobenga ye generale ya bagenero nalingi namona loboko na yo mama yesu yawe moninga malamu yawe elona yako mama na ye yawe yasi yakuma yakuma yesu moninga malamu yawe jésus kumama na ye kumama na ye zabalone yawe esi moto mapasa mwana loboko na zamba sawa salaboye 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 tala na likambo elelisa yo kala memba ya miso ekauka ozalaki soko okoti na chambre ozolela mema ya miso ekauka netamulolo Jésus nabotamaki mosika na mboka na katango yanga motolu bakata na kushe yakolata etele liputa loposo ya nzoto sema kuta ya mbila yesu elo yesu amekotinga asukolinga ye apesinga valeur na miso ya matu yaya na mudango ya nini na basala ya yesu oyembo ya motema na mama yesu yawe yamala yebo ya basatu yawe mama yesu kumame zamalone yawe matisa mubongo muke okoti 2020 osali eforte yawe soko koki kopelisa telefone na yo banda kopepa tika ete yango engengisa vi na yo jatorche soko oza nango nalobi teke telefone obe kokingisa vi na yo jamais me nalingi kaka omonana malamu namona yo bien esika ozali banda kopepa yango boye mpoza makosalelo makambo ya binene nabotamaki kuna na mboka oyanga motolu bakata na silate babakusha ya kolata etele liputa loposo ya nzoto sema kuta ya mbila elo yesu amekotinga ye apesinga tina lofundango ya nini yesu yamalo yembo kumama yesu yakumame zamalone yawe lelo yesu alongola ngai na mai ya soni akolongola moto moko mpe na mai ya soni zala sensible na basali na nzambe oyo mpo na mai ya soni ekotikala na 2019 oza deja na katikati yaya yosali ya minene olongoli ngai pala opesaki na libala opesi
motuka soki